na nzela ya Bibilia. Molongo ya malongi ezwami na Bibilia. Ebongisami na Dr. Venan McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible. Ebimisami na Transworld Radio pe epesami na ndeko Babi Mwanda. Bolandi tope boyoki malamo na bino banso. Bandeko kati na nkolo mbote. Na emission eye eutaki koleka. Tomonaki mokapo ya Jomi na Motoba, molongwa ya mbokino, molongwa tuku misato na moko na buku ya misala ya bantoma. Na mokapo ya Motoba na molongwa ya yambo kino ya mitano. Tomonoki na eteni moye, lolenge nini Polo, akendeki mobembo na ye ya mibale, na sila moninga wa ye wa mosala, oyo balongwaki Antiokia ti onodi, batamboli na Siri, Zambi na Silisia. Na sima bakendeki o eklezia ya Galata. Obingumba biso bazalaki koleka basangeli mibeko miye bapostolo na bakolo bapesaki o Yerusalem pe batindi te batosa miango. Na molongo ya Motoba kino 12 tomonoki na milongo miye lolenge bakatisi Figia pe mokili mwa Galata. Pe tomonaki lolenge Elimo Santu apekisi bango kosangela liloba o Azia. Nasima bakwelaki o masuwa pe bakei o mboka Troas, liboso esanga ya Samatrose pe mokolo mwa sima komaki o Neapoli. Kolongwa kuna pe bakendeki o Filipo mboka mokonzi wa Macedonia. Na molongo ya 13 kino 14 tomonoki o mokolo mwa Sabato lolenge babimaki o engumba pe bakendeki o libongoli ya mongala po bakanisaki te bakokuta bato bazali kosambela wana. Moko wa bango nkombo te Lydia azalaki koyoka bango, ye moto wa mombongo mwa bilamba bya langi longondo o engumba Tiatira akokumisaka Nzambe. Mokonzi afungoli motema mwa ye po ete andima maloba ma Polo. Mokolo moko awa azalaki kokende olosambo, akutani na elenge mwasi moko oyo azalaki na elimo ekoyebisaka ye mambimako ya sima. Na boyebisi mango azalaki kozwela ba koloba ye mbongo mingi. Na bomoni Polo abandi kolanda bango pe agangi bato baye bazali basaleli banzambe wata likolo. Bako sangelaka bino nzela ya libiki. Pe azalaki kosala se bongo mikolo mingi. Na yango likambo mana itungisaki Polo mingi. Na yango Polo amibongoli epai ya ye pe alobi na elimo ena. Okombo ya Yesu Kristo natindi yo obima onzoto ya ye. Se otango ena elimo etiki ye. Na molongo ya 12 kino tukumbale na mwambe. Na eteni moye tomonoki lolenge bakolo baye bamoni te bakozwa lisusu mosolo te na nzela ya moto oyo na mosala mwaye bakangi Polo na Sila. Babendi bango te o esambi ya engumba umisoma bakonzi. Balakisi bango na bayangeli pe balobi bato baye bazali kotia mobulu engumba ya biso. Se na tango wana pe bato banso batombokelaki bango bayangeli batindi te balongola bango bilamba pe babete bango fimbu. Na sima bakangi bango pe babwaki bango na boloko. Penepene na midi ya butu Polo na Sila bazalaki kosambela pe koyembela Nzambe. Bato baboloko bazalaki koyoka bango. Na mbala yoko mokili moningani makasi penza pe ndako mobimba elingi ebukana. Tala na bokuse mae tomonaki na emission mae mautaki koleka. Tolanda sika mae mabongisami na mokolo mwa lelo.
misala bantoma mokapo ya 18 molongo ya 31 kino mokapo ya 17 molongo ya 14, mokapo ya 18 molongo ya 31 kino 34. Kozanga boyokani na mayema tali mangomba ezali likambo oyo ememi mobulu mingi. Na yango etumba elandaki Polo na Sila moninga na ye wa mosala na kokanga bango na boloko. Kasi Nzambe ayaki kokatela bango likambo pe mokengeli wa boloko na libota wa ye bayambaki sango elamu ya Yesu Kristo. Molongo 35 kino 37. Nazokoba na botangi ya mokapo ya 19 lia buku ya misala. Etani tongo bayangeli batindi bato bayebisa mokengeli wa boloko. Tika bango bakende. Mokengeli ayei koyebisa yango na Polo. Bayangeli batindi te na tika bino. Bongo bobima pe bokende na boboto. Misala mokapo ya 19 molongo 35 kino 37. Luka atalisi biso te nini ezwaki bayangeli babongola makanisi na kobimisa bato na boloko. Molongo 37 kino 37. Nazokoba na botangi. Kasi Polo alobi na bato baye bakonzi batindaki. Ata basambisi biso, babetisi biso bana mboka Roma fimbo omiso mabato pe bakangisi biso boloko. Pe sikawa balingi kobimisa biso na bonkutu. Ekosalema bongo soki mokete. Bango moko baya kobimisa biso. Bango bakei koyebisa bayangeli maloba mana. Awa bayangeli bayoki te bazalaki bana mboka baroma bakomi kobanga. Misala mokapo ya 19 molongo 37 kino 37. Bayangeli bayokaki kobanga na ndenge babetaki bana mboka fimbo oyo epekisamaki na mobeko ya baroma. Bayangeli bakokaki kobungisa mosala wa bango pe kozwa etumbu enene na maye basalaki. Bayangeli bakokaki kosala nyonso balingaki na bapaya kasi na bana mboka te. Ya lisese lioko elobi ezali lokumu kozala Roma. Na yango Polo akoloba ete bayangeli basenge bolimbisi omiso ya bato nyonso. Asali bongo po ete bakonzi bazwa likanisi liboso ya kobundisa bakristo ya Filipo. Molongo 37 kino 40. Nasilisi mokapo. Bayei kosenge bango bolimbisi, babimisi bango boloko pe babondeli bango te balongwa oengumba. Ebimi bango oboloko, Polo na Sila bakei kotala Lidia, bakuti bandeko, balendisi bango na sima bakei. Misala mokapa 19 molongo 37 kino 40. Bayangeli bakendeki kosenga bolimbisi liboso ya Polo na Sila. Pe likama ya bongo ekoleka mikolo ya sima na Efese. Mokapo na biso esili na bokendi ya bapostolo sima bobimi o boloko. Luka azalaki monzeneneke pe atikalaki oengumba ya Filipo po ya kosalisa biklezia oyo eutaki kobotama sika. Mokapo 17 molongo ya mbokino 3. Ekatisi bango Amphipolis na Apolonia. Bakomi o Tesaloniki esika ezalaki sinagoga ya Bayuda. Polo asalise lokola ameseni akei kotala bango. Sabato isato asololi na bango mambima bikoma bisanto. Alimboleli bango mikanda pe alakisi te Kristo asengelaki koyoka mpasi pe kosekwa obawa pe abakisi Kristo yende Yesu oyo nazali kosangela bino. Misala mokapa 17 molongo ya mbokino ya 3. Bapostolo bakei mobembo onzela ya mai ya Ege na Grese, batamboli bakilometele 50. Bakoleka onzela ya Roma pe bakomi engumba ya Tesaloniki oyo ezwami pene na esika oyo ebale misato ekoi. Pene ya Liziba Tema pe engumba
ebengamaki terma oyo ebebisamaki na yango ekotongama nsima ya liwa ya mokonzi Alezania. Konzela Polo alekaki bingumba ebele kasi atelemaki te po ete ezalaki na basinagoga te. Tesaloniki etongamaki mingi na Bayuda. Ezalaki esika enene po na mombongo epai wapi moyangeli wa Roma ya Macedonia afandaki. Polo azalaki kokende na basinagoga ya Bayuda mpo na kosangela sango elamu ya Yesu Kristu na kolimbolela bango mikanda ya bondeko bwa kala eye Mesia alakaki kufa pe kosekwa pe Kristu akokisaki makambo nyonso. Yende azalaki elikya ya Baisraele likolo na ye bilaka nyonso wa bondeko bwa kala ekokisami. Pe Yesu azalaki mopesi bomoi ya seko. Polo azalaki koteya lokola apostolo Petelo na kolobela lisekwa. Eyenga ya Pasika nde ezalaki mokolo enene ya bato ba mokili. Pe moto akoki kozwa bomoi ya seko te kaka soki Yesu asekwaki, na yango esengeli koyamba ye na bomoi na yo. Yango apostolo Polo alobi na moko kati ya mikanda maye: kondima na ngai ezali pamba, soki nazali na elikya te na kozala na tina ya kozala na bomoi te. Polo akolimbola yango na mikolo misato ya sabato liboso ya kozonga epai ya bapagano baye bazalaki kongumbamela banzambe ya lokuta. Molongo ya mine basusu ote ya bango bayambi pe bandimi kolanda Polo na Sila. Bagreki baye bakokumisaka Nzambe na pe basi baike balokumu balandi bango lokola. Misala 17 molongo ya mine. Lisanga ya baye bayambaki sango elamu ya Yesu Kristu etongamaki na bato baekolo pe bato balokumu ndenge na ndenge. Banso bazalaki koya osinagoga, elingi koloba ete baye bakumisaki pe bandimaki Nzambe se moko. Elembo ya mosala ya bapostolo oyengumba emonanaki na botongi eklesia oyo ekokola. Molongo ya 5 nazokoba na botangi. Kasi Bayuda bayoki zuwa pe na lisalisi lya bato babe baye bakotelenganaka na balabala, basangisi bato mingi pe babimisi mobulu oyengumba. Bakei ndako ya Yason koluka Polo na Sila po ete basambisa bango likita lya bato bamboka. Polo akoteya bapagano akolamusa zuwa okati ya Bayuda. Mokomi Luka alakisi biso ete mingi okati ya Bayuda bazalaki koboya sango elamu ya Yesu Kristu. Likambo oyo etalisi pona nini Polo atei kaka na sinagoge ya basabato misato sima babengani ye. Sima kokoma mokanda moko na eklesia. Watesalonika wa yambo, mokapo yambo molongo ya libwa. Toyebi ete baye bayambaki sango elamu bazalaki bapagano baye. Bazalaki kokumisa oyengumba banzambe ya lokuta. Yason ezalaki oyo ayambaki Polo na Sila ondako wa ye, nde bato ba mobulu bakendeki koluka bapostolo po ete basambisa bango likita lya bato bamboka. Tesaloniki ezalaki engumba ya bosomi. Elingi koloba ete bazalaki na bokonzi likolo ya misala na bango moko pe bazelaki te ete engumba wa Roma ekata makambo. Molongo wa motoba kino sambo. Nazokoba na botangi. Awa bamoni Polo na Sila te, babendi Yason na bandeko baye, basusu oboso bwa bakonzi. Bagangi, bato baye mobulu o mokili mobimba bakomi awa. Yason moto ayambi bango epai ya ye. Bango banso baboyi kotosa mitindo mya Kaizaro, balobi te mokonzi mosusu azali oyo bakobenganaka Yesu. Misala mokapa 17 molongo motoba kino sambo. Bayuda
bayokaki malamu mateya ya Polo oyo alobelaki bokonzi ya Mesiya oyo ekotongama na Kristu. Kasi babongoli maloba ya mateya wa ye po ya kofunda ye epai ya mokonzi na bango. Bayuda baye balingaki liwa ya Yesu bayebisaki moyangeli Ponce Pilato ete mokonzi wa bango azali se Kaisar. Mokonzi mosusu azali te. Sango elamu ya Yesu ezalaki kobongola mokili. Na yango bikeke ya minei, mokonzi Constantin akobenga ete Bokristu ezali lingomba ya leta. Lisusu pe bizaleli ya bato ba westi ezalaki bakristo ya bayuda. Molongo ya mwambe kino libwa. Nazokoba na botangi. Batomikisi bongo bato. Pe bakonzi ba engumba. Bayoki yango basengisi Yeson na bato baye bapesa ndanga liboso te batika bango. Misala 17 molongo ya mwambe kino libwa. Bayangeli na bato batomboki nzambi bakangi Polo na Sila te. Kanda na bango ezalaki ete bapostolo balobaki ete mokonzi azali se moko Yesu. Na yango bakonzi basengaki Yeson na bato bae ndanga po batika bango. Molongo ya 10 nazokoba na botangi. Bobele na butu bona bandeko batindi Polo na Sila noki bakende o Berea. Ekomi bango kuna bayingeli o sinagoge ya bayuda. Misala 17 molongo ya 10. Na se ya buku Polo na Sila bakei o Berea, engumba oyo ezwami bakilometele ntuku sambo na mitano osudi ese ya Tesaloniki. Otango bakomi bakei o sinagoga na mayangani ya bayuda. Polo azalaki se na mosala lioko obomoi wa ye ya koteya sango elamu na basinagoga nyonso ya mokili. Molongo ya 11 nazokoba na botangi. Kasi bayuda baye bazalaki bato baboboto leka baye ba Tesaloniki. Bazalaki na posa ya koyoka liloba lya Nzambe. Mokolo na mokolo bazalaki komaniola mikanda bamono bongo soko mateya mana mazali masolo. Bato baike oteya bango bazalaki koyamba se bongo na bomoto na yango aponaki Berea esika ya kosangela liloba lya Nzambe bondeko bwakala ekomema bato mingi na boyambi. Luka atalisi bato balokumu bayambi sango ya Yesu Kristu. Molongo ya 13 nakobi. Kasi eyoki bayuda ba Tesaloniki te, Polo azalaki kosangela liloba lya Nzambe o Berea lokola bayei kuna kotia mobulu oteya bato pe bakotombokisa bango. Misala 17 molongo ya 13. Motema mabe ya bayuda ba Tesaloniki elandi Polo ti o Berea bakoya kotia mobulu pe kotombokisa bato ba Berea. Molongo ya 14 kino 15 nazokoba na botangi. Bongo bandeko batindi Polo noki akende epai ya libongo lya mbu, kasi Sila na Timoteo batikali o engumba. Baye bakei kotika Polo, bakei na ye kino Atene, na sima bazongi. Polo atindi maloba te Sila na Timoteo balanda ye noki. Misala 17 molongo ya 14 kino 15. Polo akendeki noki o libongo kasi bapostolo babale batikalaki po ya kosunga pe koteya bosolo ya kondima ya bakristu ya bayambi sika. Molongo ya 19 kino 17 nakobi. Tango Polo azalaki kozila bango o Atene, ayoki motema nkanda na bomoi te engumba etondi na bikeko. Bongo akei o sinagoga kosolola na bayuda pe baye bakokumisaka Nzambe mokolo na mokolo, asali bongo na bato baye akuti ozando. Misala 17 molongo ya 19 kino 17. Mboka ya Greki ekomaki na nguya
obikeke mitano liboso ya mbotama ya Yesu Kristo. Roma nde ekomaki engumba ya monene, kasi Atene ezalaki esika ya bokutani ya bonkoko pe ya botangi. Bakomi Bagreki balobi ete Atene ezali mboka oyo etonda bonzambe ya lokuta eye na bisika bisusu ya Greki. Polo amikabi oyo etumba ya Elimu na koteya osinagoga pe koteya liboso ya bato nyonso oyo engumba. Awa Polo azalaki koteya bayeba keseni Bayuda. Bagreki bazalaki bato batanga mingi pe bato na mayele ba filosofia bayaki te boyuda. Molongo zomi na mwambe nazokoba ezalaki wana ata bato ba filosofia ba epikuria pe ba stoa bayei kosolola na ye. Basusu balobi bobele nzambe azali kosangela banzambe bapaya. Balobi bongo po Polo azalaki kosakola sango ya Yesu pe ya kosekwa. Misala 17 molongo zomi na mwambe. Oyo ngumba ya Atene baye babundisaki Polo ezalaki ba epikuria na ba stoa. Mangomba mabale mabato ba filosofia mayebanaki mingi oeleko eye. Bayeba yambo balobaki mosala enene ya moto ezali boluki bomengo pe komisepelisa na bopemi pe na bobangi kufa te. Ba stoa bakanisi ete mokili etongami na mibeko ya Nzambe. Pona basusu bandimaki te likambo ya lisekwa. Moto na moto akoki kosala nyonso alingi, kasi liwa yango ezali zinga pene ya komema moto. Yango wana elaka ya bomoi ya seko ya Yesu Kristu ezali boye ya sango enene. Yesu ayaki omabele po na koyebisa biso pe natangi. Yesu alobi na ye, ngai nazali sekwa pe bomoi. Moto yambi ngai ata awei azali na bomoi. Yohane mokapa 11 molongo 25. Touti kolanda mokapo ya 19 molongo 31 kino mokapo ya 17 molongo 12 na buku ya misala ya bantoma. Mokapo ya 19 na molongo nango ya 34 kino 14 na eteni moye tomonaki lolenge batalisi biso kozanga boyokani na mayematali mangomba ezali likambo oyo ememi mobulu mingi. Na yango etumba elandaki Polo na Sila moninga na ye wa mosala na kokanga bango na boloko. Etani tongo bayangeli batindi bato bayebisa mokengeli wa boloko tika bango bakende. Mokengeli ayei koyebisa yango na Polo. Bayangeli batindi te natika bino. Kasi Polo alobi na bato bakonzi batindaki, ata basambisi biso, babetisi biso bana mboka Roma fimbo miso mabato pe bakangisi biso boloko. Pe sikawa balingi kobomisa biso na bonkutu. Ekosalema bongo soki moke te. Bango moko baya kobimisa biso. Bayei kosenge bango bolimbisi. Babimisi bango oboloko pe babondeli bango te balongwa oyengumba. Ebimi bango oboloko, Polo na Sila bakei kotala Lidia. Bakuti bandeko balendisi bango. Tala maeto monoki na mokapo ya 19 molongo ya 31 kino 4. Na mokapo ya 17 molongo ya yambo kino 4 na eteni moye tomonoki lolenge Polo na Sila ekatisi bango Afipolise na Apolonia bakomi o Tesaloniki, esika ezalaki sinagoga ya Bayuda. Polo asali lokola ameseni akei kotala bango. Sabato isato asololi na bango mambima bikoma bisantu. Basusu oteya bango bayambi pe bandimi kolanda Polo na Sila. Bagreki bakundamaki
Nzambe na mpe basi baike ba lokumu balandi bango lokola. Na molongo ya mitano kino ya libwa na eteni moye tomonoki lolenge bayuda bayoki zuwa mpe na lisalisi lia bato babe baye bakotelenganaka obalabala basangisi bato mingi mpe babimisi mobulu oyengumba. Awa bamoni Polo na Sila te babendi Yason na bandeko baye basusu obosobwa bakonzo bagangi. Bato baye na mobulu o mokili mobimba bakomi awa. Yason moto ayambi bango epai ya ye. Batombokisi bongo bato pe bakonzi baengumba bayoki yango. Na molongo ya zomi kino zomi na mwambe na eteni moye batalisi biso ete bobele na butu wona bandeko batindi Polo na Sila noki bakende Oberea. Kasi bayuda baye bazalaki bato ba boboto leka baye ba Tesaloniki bazalaki na mposa ya koyoka liloba lya Nzambe. Mokolo na mokolo bazalaki komaniola mikanda bamono bongo soko mateya mana mazalima solo. Kasi eyoki bayuda ba Tesalonike te Polo azalaki kosangela liloba lya Nzambe Oberea lokola bayei kuna kotia mobulu ote ya bato pe kotombokisa bango. Bongo bandeko batindi Polo noki akende epai ya libongo liambu kasi Sila na Timoteo batikali oyengumba. Tango Polo azalaki kozila bango o Atene, ayoki motema nkanda na bomoi te engumba etondi na bikeko. Ezalaki wana ata bato ba filosofia, ba epikuria pe ba stoa bayei kosolola na ye, basusu balobi mbele azali kosangela banzambe ba bapaya. Tala na bokuse maeto uti kolanda mokolo mwalelo na mokapo ya zomi na motoba molongo ya tuku misato na moko kino mokapo ya zomi na nsambo molongo ya zomi na mwambe na buku ya misala ya bantoma. Tika ete Nzambe ayeba na kopambola baebanso bazokili baku ya kolanda biso mokolo na lelo. Boboto na nkolo kimia na Nzambe eumela umabote pai ezwami bino banso. Bouti kolanda mabongisi na nzela ya Biblia moko ya malakisi ya Dr. Venan McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible ebimiseli ya Transworld Radio pona koluka koyeba komela biso na esika oyo Uvira, RDC, quartier Rombe, Zela Tope Avenue Mwenga, numéro 100 na misa Tope 13, okoki pe kozwa biso na nzela ya singa Tope téléphone, plus tukumi bale na mine, tukumi sato na libwa, tuku libwa na bisato, zomi na motoba, tuku mitano na moko, tuku sambo na misato. Komela biso pe na radio Sango Malamu, Kinshasa, RDC.